zoom kaka ake. Kana ko benga maman si ko benga papa ti misla benga mo le. Papa ko le mariage. Kale bomoni na kati ya Kinshasa mboka na biso Congo. Kinshasa la belle. Na kati ya Zaire. Na kati ya Zaire. Na kati ya Zaire boye. Na bimi na ki conseil la zino. Émission na oh de une femme à la maison, une femme à la maison. N'inquiète pas artiste de mission pour la cinéma et puis nous pour faire la artiste. Si vous n'avez pas vu nos bateaux normal, kaka minondo, bolika artiste na bateau cinéma. Et moi la bimi le n'inquiète pas artiste de mission. On peut passer la bimi comme ça une femme à la maison, une femme à la maison. On la base pour la lamba, pour la base pour la lamba, base pour la on a qui autant de l'homme et éviter ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire des passages, à éviter, mais à qui est ça là, comme on a eu beaucoup de conflits quand on a commencé, beaucoup de malades à qui sont à couper, c'est là. Avant bon mon aïe. Top. Oui. Entrez. Allez que la va bio. Allez que la va Béli. Soyez la bienvenue. Aïe, tout ça à 4 pour lui parler. À 4 waouh. Maman, ça va? Oui, mais on a un bon à avec les petits, les autres, on a un maman, tu vas plus faire pas chérie. Non, voilà. Et si matin. Si moi voilà tout bon ça. Hein? Maman bon. Ça va. Très bien. Qui bien. Bon, avant de banana personne nous beauté, et vous pas marraine là. Minjo. Waouh. Il pas yaki. OK. C'est quoi le roi yaki? Le bien ko luka. Na. Pour la marraine là, tu vas ko luka na fiole là, na marraine là tu appareil. Elle c'est là le bi. Oui, moi c'est quoi un peu mundo, hein? Avec moi c'est moi mundo, non c'est comme si tu ko beni na ni ko makasi. Na tu ko lo beni makasi na bo na zo makasi. Abina ko sombo. Waouh. Ça peut se bisou. Ya. Mami moni? Bisou na yango. Bisou na yango. Mami Mimi Njoko. La marraine. La marraine. Hein? Ah, veut dire ça c'est bon. Avec le robot. Tu vois pas tellement quoi. Ya solo Otokuta nako. Na ko tiko bongo te na landelo. Na landelo makasi na tiko bongo. Avec minga na grand hôtel. Donc il y a glace. Capacité ko. Ma possibilité. Combien capacité? Donc il y a absolument glace na grand hôtel lobby. En tout cas. Mais elle est bien comme ça. Pour le goût c'était. Oui, merci en tout cas. Maman Mimi Njoko, je t'aime. Non, la monnaie te mène à l'Ingo déjà. Ma couleur. Voilà ta couleur. Ça va maman? Ça va. Bon nuit. Conseil à maman. Toujours avec maman. Conseil à maman toujours. Ça va? Il y a où Mélia, ouais? Joe. Ya umelia wewe mume. Umelia wewe? Afanda wewe? Umelia. Umetia kama ni kwa kufuta banda kwa wapi? Hapo ina ba flash. Tia kupi wewe? Umelia. Na poso kwa mwani. Ya wapi? Mambo te bele na colonel Mopepe. Capitaine Morgan. Mambo te bele. Ndio siko kimela.
Na comprendre si okimelaka. Capitaine. Na comprendre ki akimela makoto yana. Na pesa mot. On appelle luka moya okimelaka na sima na. Colonel mon pépé. Mon pépé. Ye bakanga kete. Ya mona na ngati. So alobika. Ayaka pe ya nyoso. Ane mon pépé. Donc ça c'est quand abimela bilem. Akeya salibu. Abimela ba ndema. Maman ça va? Les lots vraiment les côtés là. Les monsieur une femme à la maison. Oui, je suis à la maison. Une femme à la maison. Si vous passez avec lui. Non, vous avez ça. Aussi c'est ça. Comment il va ça? Il va ça. On s'allie sur le bato baotala bofana na bino bango nde baza boye awa partout femme de ménage aza to yoki na sukoli te loba kolamba bango moko boye aolamba mama boniko oyo sikoyo basali nasa mosala moko nayebisi bino lobi na sukoli bilamba na poko ya fils na sukoli base bilamba ezaki tala na sukoli bilamba orepasse déjà narepasse te kankai te ewana nasi orepasse déjà te bino bomona te bozala te oyoki e bandeko ngai nasala nango mosala ndafuma na ndako na mwasi na ndako na mwasi nakumba ndako na nabongisi ndeto na nga nabongisi makambo nyonso ya nga nabongisi nazokima nazala mwasi kuna nde wana televizio awa mama ya bana tala molongo ya bana c'est bien. Alors on a fait ce mot dans la crise du mois là. On a pas na au boulot avec des maman. Maman yo kutu muto simbo kutu te. On a crise du mois on va la santé. Olivier Seli. On va la maman ti. Ba kutu ba maman muto simbo kutu te. Et pour ça la télé foule le kiso. Ya zala kama maman ça ni nango. Maman we bona ki. Maman. Lukiso fule. Maman va filmer te. Ngai ki mikolo ba bema la mère musicienne. Encore lingi kolesa. Lingi kolesa. Comment on fait ça? Olingi olia nini soko olingi lokese yo. Olingi kolia. Wana kidamba mona moni mama biso mama lu koye. Babiloko ne ya mwana. Soko nguma yo. Ata boa côté wana makasi d'accord ma Belinda on kotala yo bato nyonso batalaki yo na émission la fois passé bapesi moto ebele bebi baozela kaka batala filme ya nomi kongo yango na jolie bienvenu kanga asepeli makasi azoya kutana ozela ye asi bezo afana kende ya omiyela deja mais yo sikoyo ezalaka bonsola ye ebomba ete yebaki ayekona biso nzaka utata polele yaya omoni nge moto tona mwa pembe oyo motema na atuka osolisa bato osama tuni na ngai donc ento elokona na kaibine elokokutana yango asala donc naza wana deja naobongama mpona sepelisa bino mais en tout cas so oza mosika nde mawa mais soki oza nango place okozwa mo transport yaka mbangu oye na ndako mpo tolia ensemble donc nga na obandabanda dia mosala na ngai oyaka mbangu mpo tolia donc c'est ça Bon Larios, oh Larios Nito, mon frère, mon frère Moutema, et la mona on a sévé tout. On sévé que n'a pas papa. Et la mona c'est pas sous moi. C'est médico. La poko tono amote hein. Ikabwate ile mwanga na mtafuko. Exactement nanga ya kuta munene za problème te mingi ezala ndeso eleki ona mukende problème. La munene za kumia Papa Larios Nito, ba gros baiser mon beau frère. La mona na ba sévé que en général, c'est lui qui va bien. Mais on est bien.
Eh, c'est quoi tout le monde? Je vois qu'on a qu'une école à maman Alinga, tu vois. La gueule à maman Alinga, tout seul les monsieur maman Alinga. Là, tu as vu ce que les coups de mon boyau ou à Bouba. Mon gars, il y a eu un coup de force et la maman Kana. Et puis comment on dit Bouba. Eh, maman, mais tu as ça à quoi? Oui, mais qui est, je ne peux pas la rios à Péninga. La rios, c'est lui, toi, le petit frère de mon mari. Avec une maman, notre sémé. Avec une maman, eh. Abili puta wana mingi fami mingi na sepena nga bia pa tikoloba alobi na lingo so basusu mi bale nga bi tikoloba akwa tinda kala komba Joël atiniti donc ape mi chabu yo na nga mo ko mafia moi au mi sarate akini mbam yo mona sali ko kona se tsaka la rose parce que mon mas pension na sekuna mi chabu de pantalon bia mo bana mo sa fumukanda yo biloko na linga kona ngo pe mukanda mosa mokonza mboka wow la ya sala mino bai na kufela mwasi ya mokonzi ya mboka mukanda suka yo na tsopa la yosi na sinon que voilà quoi you peut être sous donc tu jamais bon kana lobi na ngate me na moni atwaka pe na linga mafuta papa na vuma na linga lazala ba ya nazala ye donc na linga nazala ye ko na linga na mafuta bana de visa mosi mais tuza bana tu valoriser quand même nindi ya biso kuna na liputa te ata liputa te siko ba tusupe aola ta pantalon ta taille ne alati pantalon moi ba musulman za moi musulman moi bimi tatou wana seleke monani omona ko trape ave ba la bongo omona ko tu âge 50 ans maman il puta tu vas laisser la maison moi c'est boyo moi ça bien ça simple la vie na une femme à la maison mais so le buto ke ba kotana sentir na ndenge ba kotana nikenya pe na nikelo pe pan nikelo ensemble Quand on a la sécurité déjà, quand on a la sécurité, maman secours, on a qui fait micro, nous peut monter pour aller à tourner à l'air. Ça va caca. Une minute. Ça va. Une minute. naye nango kala kuna matiti boye okomona ndenge eza bao bayebi mikungu nadingi to baose retrouve déjà Ouais, biso bata banundu ngala kana ekolo te yo oza passport ekolo te ndoki naka nekolo te ekolo nyonso ngaka mikungu yango oyo eyaka kabo ezalaka kabo na kati ya matiti yango natiango kaka ezala na lititi yango bayeba deja bato mosusu lokwa ngai boye na mesala nango mingi te me nayebi mama na biso mwasi so oza nzala mwa atwi apilipili na kokuta abanini kolia tie fufu ye nakamikabe mwana mikana donc kani eza bo meme bana nanga balia yango ya mobesu so ata abimi akutika boye omona abengi mwa mibale abandi otafuna donc eza eloko moko koko na bango kua babandi olia bango mpe bamesani so azi bomona ke atubi na bamama mingi abaninga tubi yango na kati ya mondo bandi kolia fika fufu ezala bandolia na fufu balamba te kaka nizwana akozala utaki na ye na mwa bilanga mwa nzala nokomona kuti monani azosama mikunga bi pesanga mwa ndamba omona tiekaka boyesani oyo mari nanga naza na mari fie nanga mosukuna na paris mari nabelake ma mari mama yesu asi telema boboto mari mama yesu ye lokapesa mokabani namoni efona memele pene vraiment ifo komemela ye siko mingi avabalamba
kozwaka oyo soki eza makasi parce miko mosusu emona loka manga mosusu eza ekembi makasi misili mpe mosusu eza kokemba makasi baza bakati no ozoluka place ya pete oyo mpe sikoyo baoyo nango mosusu ezalaka makasi mais oyo bimoi oyo esombami eza ya makasi te eza pete lokola eza pete eza vraiment utile ya kolongola babiloko oyo mais soki ezalaki makasi tonga kolongola biloko oyo mais tellement eza nango makasi te eza pete donc na nzulu déjà ekolemba ntango tokokokisa eloko kokosala pete te eza kolongola chou na yebi chou la providence ayebi donc katikati ka mwana micha kuyi kuchisana bolo tawusema yabona vile kwa kwa nakusa mwana babinela ande toza awolole mate imuzi kudeza napela oluka mwana vene obandalo sikota olobi te ona bandi mona carte atate Luka. Ah, zana ngala tala ena. Oh. Mama lobana. Bonjour. Ngakuta na moni. Ndenge ya zo simba yo na simba beli na ngai bitala kuna mwana no. Ah, drague toi ex. Siko yo ba zo le ba, siko yo posa incapable yo ba zo le ba na ndenge. Ah. Donc mwana na yo de. Donc kabone bino. Akoka te mikungu na ngai yango natie mai natiango na munzuru donc ezotoka nano etoka soki ebeli le reste bokoyeba na nsima. Ok, ezalaka makasi? Ezalaka makasi, oui, eza nango makasi mais fo etoka soki etoki apres batuti apres avoir kotutale nde ekosala liboka lokola pondo on apprend tous les jours. Ça je ne savais pas. kotutango mais bamutu mpe balingaka yango olia yango sa kotuta mais moi je préfère loka na osango na mbisi na kati to bambisi evanda na kati okomela etape matungulu na tomate esa matungulu na biso Suara, dari anda, aku dari bandar, bagi sih, ada saya bangun. Masih nzuri. Oh, baru saya kita kote wana la bala au la problème. C'est pas problème mais kita ba kote musisi. Tangu wapi? Ndio bado sio na mama kaumia. Ndio ndio kote nini? Wada mtu anake. Azote. Oyebi na seke misomo na mabo ngo. Mabo mama bolingo ayebi sina lobi. Parce que otala théâtre moko tosala sekele. Bodi ko sekela mo tulelo boye ba mote. Abinga na saka mwasi ya dudu. Ye anga mwasi ya dudu. Dudu azele manga mabele. Mabele kwa lamba. Et puis côté mususu ne babela za ki kale. Comprendre? Bon dudu asele nini akima mama boli akota liba de pa ya mama bele. Ta mama bele ne bile ki deuxième bureau. Awo samba na ya bi nenga no ko mbale. Anda ko mama bele na dudu na ndako ko tuni saona ko tuni
Dudu habitué te peut-être à on te la limite tout ma cara tout mama belé a télé loko o Dudu alingela ki o ma boli na zama ki c'est que là ma boli ni ni la vidéo elle expliquer là ma boli ça la vite on le va c'est que et tu vas dire ni yo wana nzoko moni mobali na yo azoli ombanda inga oyeba eloko nini etindi akende kozwa mbanda azolanda nini epai ya mbanda alors soki oyebi sekele wana okorécupere mobali na yo ye kutu mama bolingo azali mama malgré ki gentil aye kozongisile po alembaki deuxième biro sikoli wana nde bootombola bongo bootombola makasi osango pete makasi omona esala pasi Mameli yango na kokaka te nalongola nga na nzaka alilongola nga nga nalongoli na oyo mosu na koto te baza kozaka otie 2 jours oyo obuka na kochange otia mosusu nakokaka te nabangaka nalembe na yasalaka ndenge osalaka nga na kimia nyonso donc parce douleur eza partage na nga kila te nalinga eloko ya mpasi te elo nyonso enyokola nga na bino koza na produit te moni eza na baproduit moko ya mama ezali baproduit nyonso po basala boye tala bolinga baproduit atieka na mwa bole yo toko te bazaka na kati manzaka nyonso elembi elongo produit wana nde bango baza nango te malembe c'est parti kimia mabeli ngai epuis nazala mpe bon navanda trop kimia nazala trop kimia na mesana nga nakozala na ndako nasalaka une semaine bato mpe bayebi te ke naza na ndako me naza nanga me wana na boyi te me bato quand même baotala yo po bayoka yo bazokanga basheri boyokanga te bayoka même kimia na toboyi na biso yango te me bayoka yo sino tobaka mabelisa mpenza biso na ye elemba aoloba te osakana te naokata bino dia matungulu so nalie nde naoloba makasi naminitonaolobaka jordan nde oyo autaka ofrère na ye aka mare yasola fo kutala beyokaka nango te ya solo ebongo jordan kosa mpenga bongo te kopiaka ebongo mabisi mwana lemba mabisi mwana lemba ye soka nayebi yango mabisi osomere ozosulte asola mabe ya solo aoloba te bato bolobaloba boye ana bongo balobaka kaka wana mwasi na ndenge ya mabe te mabisi te kombwana nde eza ya ndeko moko nayebi ya kifiti ezaka mabisi mwana lemba malembe nga nayobi te koza mwana kifiti moni oyo na facilité kasi bongo bien moni kongo nyokola nga na voie omona nga moto aonyokola nasali yo nino mosko nyokola nga poe ozobonga kisi na wana awa deja bomoni tomate na nga na kati matungulu ai mbisi wana nde naoti yango na kati ya mikungu donc nazotuta ai na nga estce mikungu naturel mikungu ndenge bamama solama mikungu batia mpe mbisi oyo balobaka bongo batiaka mbisi balamba mpe bongo d'accord soto moderniza omwa moke batiango adefo mpe batia yango mbinzo oya mbinzo balambi yango na mikungu donc mikungu na biso j'espère tomi tokóma na niveau ebeli nango tomi tokóma na niveau sikoyo ke etutama donc kala te tozotuta mikungu na biso donc etikaka na mwa minute moke bomona kala te tozobanda kotuta mikungu na biso po tosala sauce
Ça pourrait, ça là, il est bien vraiment. Voilà, ça. Donc, pour mettre une étape, il y a balai. ndenge eza boye bato mosusu akoki olamba mikungu na ye na mafuta mbila mama Eliane akolamba yango na mafuta mbila loka mama ya biso alingaka kolamba yango na huile te ye alingaka na ye mafuta mbila mais lokola mboka yango tokoma na biso kaka bongo eloko okolamba yango na mafuta nga nalamba na ngango na mafuta ya huile donc tokomi na moma ifo totuta mikungu na biso. soki liboka monene ezalaki ekoti mbala moko botuti loka liboka eza ya moke tozotuta yango ndambu-ndambu oyo bato mosusu yango baboyaka bamindondo oyo ya kosala bomona atia yango kaka akatikati atiki yango mbala moko ya kokatakata kaka bongo mais tellement ezolambama na musuni na kati eza impossible otika yango mibili. Je pense que bandeko na nga bozolanda ela biloko oyo surtout na bangi bato balingaka makasi balingaka vraimen mikungu makasi eza biloko bato eza mikungu na mayebo mama Eliane to asima na olamba mayebo yo moko bato bangi surtout balingaka makasi mais ifonake mpe na baswahili ya kote ya batata Yemba. On va la bande de l'autre. Malheureusement, pour la tata. Parce que dans la main, il y a 4. Dans la main, il y a 4. Pourquoi il faut tout en haut, le coin de toute la tomate. Oui, le là. Mafuta na biso ebeli boyebi kaka makala esala mbango makala ya bien donc nazwi tomate na biso openda yango mpe mpona vraiment azaka kumeli ya mama
Comment elle le dit? Comme ça, dans le lampe de tomate na biso ezokalingama poto oyo tozokontinue na mibongo parce que nalongoli ya liboso nalongoli oyo etutamaki liboso ekei pembeni kaka libanga ya kolikama kofilinga bilongo na biso soki te boyebi ka kishasa na biso ezaka toujours na kati nakotuta continue na lokolo na biso anatandaki mafuta na nga kuna tongo baepisi na nga ezokalingama nga nazokontinue kotuta biloko na nga naokalinga baepisi na nga napisi mikene esili naokalinga siko baepisi lo baepisi ebela soki ebeli yo continue mais nazobetela oka lisolo soki ebepisi ebeli eloka liboso na otie ezalisi lokoza mbisi ya nini babenga mingusu mingusu eza mwa makasi lobanaka mingusu natie mingusu apres nazwi kolelanga nasondisi natie biloko nyonso moke moke eloge lingwa wamai ewata kotoka moke esili nango parce que eloka monene ezalaki etoka etoki ebeli donc nde eza ebeli nango deja motu aolingi mpe kolia oyo aza pesa akolia yango me mbongo desi ebeli nango me lokola tozotiango mwa babiloko mosusu na kati yango esengaki totuta mpo tozongisa esu na nzungu esangana otya mbisi J'espère que ça va pas traîner alors. Non. Oh, va Julien. Ah, ne traîne pas, ne traîne pas chérie. Non, champion, t'as curie. Va Julien. Ouais. Oh, you t'as curie la nuit ça. Ah, la chouette. Ah ben non, moulou, beau tamboulou. Je vais la la Eh, bébé, je t'aime beaucoup. batabolingo angaya bazilenga latiki pwange tokuna te twana shokte ya biso esangaka te ya biso totikande bango na bandako. Mais ça traîne, ça traîne. Non, ça traîne pas. Je suis informé. Oui, t'inquiète. Tobanosa malende po okuta monta. Allez, Voilà. Ni comment belle kuna ezalaki ya stika donc presque omoni mikungu na biso yango oyo totutaki nayebisa bino ke eza deja ya kobela sikoloka totie mbisi tozozwa mikungu na biso tomelange yango na nzungu ya mbisi
tomélange mikulu na biso na mbisi ekomi eloko moko mwa mai moke tokotia pe de façon ke mbisi na biso ezwa mota ya kotoka esangana ekoma eloko moko kande balobaka. Pas Julien. Bonne sang. Ouais, je crois que... azali nzala te bazali aposa biloko baolambeli alia ezala mpenza eza te donc totie mwa mai na biso toka soki etoka mikulu na biso etoka mwa mai ezwa mbisi surtout mais bato bakobanda olamba bango na okonseye kotiaka mbisi ya mboto mboto temala lukaki wana omonaki yango te mbisi ya moto moko wana mboto ezalaka pimeke mingusu. Le poisson est plus cher. Le mboto c'est cher. Oui, tant on a gagné à 100 pour ce balai, c'est un épaule, c'est un bisou à l'égout. Bambisi nyos. Oh, mboto ndé. Ana olenga libala. Ya kokanga. Ya kokanga de. Ndaka molengela. Ya moti. Parce que quand on tourne dans le toma. Non, il y a un toma pour tellement au toma il y a un toma. C'est un toma quand on dit il y a un changement de petit pas comment pour que pas la monter à ndono swahili. Badala cheki te bapanga ko mama ko te mtabandundu te. Swahili te bazana mo kindu. Siko déranger que c'est Comme tout homme qui se respecte. Obi on a linga voici to bandana ko total na architecture hein. Donc mon nam tala ba qualité na siko biso ba race na biso moi qualité bonga moi sipe hein moi taille moi nini. Donc côté qui yesikoyo yesikoyo talaka tukutani natali na bipa mais pas vraiment sur le gars yango tu vois quelque part elle est bien armée elle a toutes ses armes en place donc biso voilà musala biso wa congolais là bon tout le monde tenge mingi basa ndele oh ya plan ba tout la ba biso wa congolais. Voilà, il faut moi gérer salarial, moi fais pas quoi ça là. C'est pas possible. C'est quoi on est ça boy na moni penye madame là zo la bani Congo. Olia kango d'habitude bien ça kwa liboso le kwa na za invité qui est londo olia ko. Normalement c'est elle qui m'a initié na kolia mikungu. Bon, nga vraiment na bande ko linga ngote. Tango na balié ne bande ko kodenga malembe ba tellement alamba peu fort na yande ko mesana na elambeli na ye non ya motemba liso na mbeka na wala mikumo seza ndene non tu vas déguster tu vas aimer oh c'est pas non makasi OK donc tango au début c'est bien papa qui non papa maman parce que on a papa nazimo simo kwa yo ke bala mtabandundu ozomona ata Joël Kashamanenga za wana ngasina ponela ki ekolo déjà bon omoni base bandundu ba mo spécialité na bango hein omoni so talineti maman auberge donc so na tali na mona comportement na ye presque eza égal na comportement ya Eveline. Donc baza na moi tendresse mon boy. Oui, au quotidien. Ma jolie a bien venu Kamba. Apocalypse 22. Ouais. Eh, il y a moi c'est. Et puis elle va moi sinon. Ma jolie a bien venu Kamba. Moi si. Il va mon bien rappel il y a moyen. De toutes les façons, Babi c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. Vous savez le bonheur d'abord dans une femme et ça n'a qu'à tinaï. Parce que tant que tu linga kapé oui que tout le monde a ne bat miso ba moi c'est ça bizaleli est-ce que tu lula bizaleli
tu ne peux pas voir Bizaleli, c'est abstrait. Hein? Le comportement au Bizaleli, c'est abstrait. Tout le monde a une beauté physique. Donc, au tali display, ça bien, au tali revêtement. Donc, les critères sont autour de la ce que Luli Bongo allez. Nous avons découvert Bizaleli. Ce que Bizaleli est convaincre. Et bon, ce que vous avez dit, style, moi, si je peut-être la mini-jupe, tatouage, mais ok, moi, si je dis que il y a une mini-jupe, il y a un tatouage, jaune, orange, vert, mauve, il y a un peu marron, bien noir, il y a un sous pantalon, ou bien il y a tout ça. Mais juste que vous avez changé tes vestimentaires, ou bien à garder au lieu de la quitte. Bon, tu sais, on a vraiment un peu d'extravagance militaire. Alors, papa ni tout, hein? Papa ni tout. Papa ni tout, on a tout sur la carte. Tu n'as rien gagné. Quand c'est noir. On l'a le coup de communicater. Voilà. Tout le monde a au sommet de la ministre, c'est ce qu'il y a. Je m'en ai qui était pas jeune. Mais qui a voulu dire à moi ce que moi je joue. À tout le monde, est-ce que ce moment là c'est le ministre? À ce que je joue. Donc, il y a un noir. Moutoua, na éducation acquise dans la famille. Au moins, il biso. On a la cola dans le monde. Nous avons comment il a travaillé avec les Belges. Oui. Alors que secrétaire à l'Ibosso na commune il y a les mbatang les Belges bazalaka. Sikoyo, c'est par rapport à ça. N'enga ba moi ko coincer biso. Exact, to koli moi. Ma Belinda. Naya. Ok, d'accord, non, maman. Ça devient un souka et le goût est belli. Et lui qui mon abisso est belli. Donc, le penza, il y a biloko penza bien. Donc, biloko naturel quoi. Biloko na biso est belli. Tu crois que na exagéré que na tienne na bichacha teo ba ko lo ça la boy non. Tu es bichacha teo. Donc, biloko est belli. Je pense que la zone qui ça. Na kikisi yango et puis toleki na mwa eloko ya pembeni yaka ndenge ezalaka mwa poisson atumba mwa poisson obatia mwa pembeni esala mwa bien donc otia eloko nyonso okotia viande okotia makayabu donc oza bilo nyonso bakotia pembeni okotia na yo me ngai na préférai natia poisson ya kotumba donc soki na poisson na biso on a tué batangawisi au besoin mon âne les batangawisi batangawisi ça la bien à poisson ok comme il y a un moment c'est quoi
Eliani du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui est parti sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie. Bonjour, maman, préparons-nous pour le mariage ensemble. C'est maman Eliani. Lélo, mais vous l'avez salué, non? Maxi bien-être. Bien-être pour la santé. Maxi bien-être, ils ont été dans le bureau. Ils ont aidé le pour la santé dans le bureau. Ils ont aidé mini papa. Ce que mon papa a la diabète, papa a la tension, la maladie à surtout faiblesse sexuelle. Et là, maman va couper la caille, on va dire, oh, comment on va la zone de il faut se trouver dans un lieu sacré, dans ce plat, et pas ce plat. Faiblesse sexuelle, c'est ce que papa a pour l'imba. Papa a sous penza. Tout ça, on peut pour le copain de gauche à droite, Maxi bien-être, maman Eliani tout. Maman Eliani tout. Ne cause Maxi bien-être, maman Eliani tout. À couper son numéro de téléphone, il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour nous Maxi bien-être pour notre papa. Ce qui papa mais Maxi, oh c'était la casse. Et puis papa, comme un fanatique à Maxi, zoto kolemba et aussi la papa comme un force. Comme un zoto kolongolo. Pilikini wa bokundu banzoto et cause la danger avec quoi? Avec Maxi bien-être. Table prête. Voilà. La charge. Maman d'aller. Merci. C'est gentil. Mais normalement, il faut essayer de pourquoi? Non, mais genre là, vous devez faire coucher de maintenant. C'est vrai, c'est pas la papa qui a fait ça. Ouais, bien monté. Je la sais pas ça pour moi. La papa elle fait comme moi. L'inspiration elle va venir ça comme bien.
Lavabo comme moi. Non, il y a qui te voit. Par rapport aux aïeux, c'est soit le menu ici, on va faire la bon, parce que c'est déjà bon appétit. On s'est vu papa. Malibala. Parce qu'on sait moi ça il faut qu'on a déjà Yolga s'il te plaît. Yolga. Maman. Yakala bataba flower mikewana. Comment faire bon appétit? Ouais. Ouais. Bon appétit papa. Merci. Yakala atami bale. Ndio zabo olia na kubanga. Abi oro na kukoka. C'est vrai que c'est tout la méthode. Non, ça n'a pas de ça, vraiment c'est donc je fais ça pour passer. C'est comme tout. C'est tout. Maman, je vais faire aussi. Maman, là. Bon, tu m'as dit qu'on y a mais. Joe. Joe. Joe, bah là, maman, pour nous, mais va ça nini. Bakuto nango. Ah, bakuta yo nango. So baba mabe pona mala bakuto na madamu. Boso baba mabe pona bakuto na madamu. Tina na mone. Mabe na ngamba poser question moko. Na mone olambi aussi kolamba, mais avant de matana mais ça pour changer bilamba. Pour cette explication nanga na bato ona la biso prima pour changer bilamba. Oui, nauti na moto, j'espère que vous avez un milinga, na vande na moto milinga, donc bilambo na lata ki j'ai commis na milinga, comme na solo. Ya milinga. Zomona, on a beaucoup vanda na kati ya batu te na milinga wana na bilambeza di masola milinga. En tout cas na kokokate, ya wana mona ki il faut na s'échanger. On a maintenant la table de vendre ensemble na za la paix à l'aise. Merci. Merci. Moi, je sais pas ma photo, t'es vraiment. Attends, photo, elle m'a béni. Où tu me mets hein? Pas génial. Je vous madame, ça message, ça y est. Ouais. Dans la zone routine. C'est bon appétit. Pourquoi il y a comme un... Pourquoi tu as besoin de voir? Tu as comme un Congo. Comment ça m'a bébé yoka? Non, en tout cas, mais pour moi, moi, je n'ai pas ma boîte pembe. Une fois, la lamba où déjà, la sangi, comme on a ma boîte pembe. En tout cas, et puis, ma boumoko, na mutazoli ya ba comprendre que ezali. Tellement que pour les aller moukier, ba évoquer des moukier na sangi ça on se conduit le moko, la tia en bis. La lambi en aussi comme moi. En tout cas, non, il y a ce qu'on a dit Congo. Il y a pas de nous. Mais ça c'est bien la mission. Parce que on a rien de la semaine où on est à Quito. On a bien. Oui, en tout cas. Pas Julien ça va curieux. Alors bon ma besoin de curieux. moi je vais sentir que azolwa Ma benda. Basi oyo. Babala du bale ko bisoko yo bani bana mukongo boy. Oko conseiller tout bango te kolbate. Mbana nga to mukongo balia bango te. Conseiller bango nini? On ko mixer pe mbani na bango biloko boy. bon pour nga na koloba surprise ezalaka bien. Nous avons 5 euros pour la témoin.
saka ndio za olambi mwa mikungu olambi pe ali ya mayebo olambi pe mayebo pour la première fois olambi pe mayebo olambi pe mwa eloko mosusu ya pembeni yo tie na mesa oyebisa papa mekaka ni oyo eza ni ya yo mekakaka mpo na ndimi te ke moto akoboya azomona deja oyo eza mayebo so otali yango bien na mesa bo ezolakisa loko eza mayebo tant moto ameki c'est pas ça c'est bon hein vous comprenez nde façon ke un jour mpe akoyebi so te elambelangi eloko olambaki wana okoki okangama biso toliaka babiloko baswahili est ce que motu nyonso aza moswahili il faut komekaka biloko nyonso oyo omonaka papa sepeli nango osaleli ye lobilobi akosenga yo yango lobilobi akoluka yango ekozala bien ezaka mpona yo moko mikungu oza bitoko makasi okoti yango mbisi obi osola ndenge yango mpe ezala bunini eza moko ya kitoko Christian Bombika tala nde nazolia mikungu alpha yebisa zino awa mikungu ya kitoko donc ngai ntango mama na biso bandolamba wana bandotala mingi nazalaka na makola mama biloko nyonso façon na ngai nyonso kolamba mingi nde ezala kotema mama alakisanga na soso ya kolamba sa oli sa tomate façon bandaki kosala nango tokomona yango gu moko impossible kapopo eyimbati biloko mama ezanga mafuta ezanga mosaki mosuni na elenge siko tokomaka ke obakisi ngaso nayebi eloko te nakepa moninga naluki nayepo nazala bongo so naleli omona sepe nango mama pardon lakisa ndenge olamba une fois Ursule Pechanga papa Julien alambela biso eloko nani pondu ya kokali samai si je ne me trompe pas pondu ya ngwangula nayebi te eza ya matanga mama ebi ya libala liboso namu nabi yango te nape namona yango te alamba yango kitoko Quand tu manges, tu parles plus, hein? Donc, moi, les aïeux comme paramétrage. Dans la vidéo, je suis paramétré dans option manger. C'est vrai, je parle moi. Merci, alors, la lettre de Joana, la vie jamais, la route de maman, ameki ko expliquer na vie. L'explication koye. Esimba te. Nakenda na somba pondu na nga, na sombi biloko nyonso esengelaki na sombi nakie nango azolambela nga pondu. Alambi pondu wana na misu na nga, natomboli nzungu na nga ya pondu natie na motuka na ye nango ndako. Après une semaine, nga moko mpe nalambi. Mpe na mokili oyo ifo kaka kotala moto akoka aza te. Moto akoka aza te nayebisaka nasepelaki. Oyebi nalambaki une fois nalia chou biso na bunya bandolamba chou me ya kokalinga na makala mpe nakende pa dina nalambi chou atiango mabumu atiango na bimeke nalia chou bo elengi noki yango kitoko nabi mwa mama nini boye lakisanga ndenge ya kolamba alakisanga na ya nango nalamba na ndako bana nyonso basepela lelo bakoma so etuni bango tolamba ni mama chou na mabumu po basaleli basepela mwasi azala mosala na ifo apprendre kaka donc c'est ça que je fais. Merci beaucoup. Julien, bandeko na mibali oyo bazotala yo po badeki madame ayekolamba te aolambaka mpe ake kolia libanda oyo okoseye bango nini yo oza ubien ngai na mkongo na bala moto abandundu me alambelanga mikungu te so nele mikungu onakende pase ya moko boye wi paza moto abandundu po sala nelalia mikungu to nalia soso mo babengaka nini oseye chokola so nini nango wana po balamba na ngai ngai wana nini mibali ya ningo na kokose bango nini mibali po babali baso mikolo mosusu. En tout cas, c'est un conseil à donner. Mais que ce soit les mêmes Sénégalais, à routine d'ailleurs, à qu'il faut apprendre. À routine d'ailleurs, qu'il faut apprendre. Bon, net, il y a moi, c'est un hasard.
a eu presque ma recette belle. Oh, pas au monde à la limite dans ma recette. Le solo li, hein. Le solo li, taillé. Soit dans la vidéo, soit dans le sur place. Comme ça, à l'amba, à la sur l'étape des à la haut comme on a caillé. Donc voilà, tout la format, ma fille est belle. Ma fille est belle, elle est collée là, mais là, d'accord. Ok. D'accord. Je suis vraiment contente. C'est fait le milieu, il a tout le monde est battu. Moi, Belinda, merci. Merci, Amélia. Papa, je dis merci. Pour moi, je suis en côté. Et ma Belinda. Comme ça, nous sommes quittés au Mongo. Là, il y a un roulier. C'est un peu quoi? Malheureusement, je ne sais pas. Je vais finir. Je vais malade. Je vais tomber dans le temps. Comme ça, on va la rebaquer. On va aller. On va la ici. On va la onja. On va la c'est tout ce que j'ai fait. Merci beaucoup. On a bateau. Non, tu as service de contrôle la providence. Une femme à la maison. C'est ça, une femme à la maison. On va la route Moussala. Elle a un billet. Après, c'est ma comméla. Elle nous laisse pas tout. Avant de continuer sur une des Moussala, elle est combinée. Et moi, sur le terrain, mon balai a traîné. Tu devais être là depuis 15 heures. Là, il est 17 h. Tu étais où? Ton mari n'est pas ton enfant. Il faut pas. Vas-y. Beaucoup de gens ceux qui osent un genre à moi, c'est Oyo. À gagner la caillou. Même devant l'invité, même devant l'ami, nous sommes mobile. Comme moi, ça, je vais aller dessus. Moi, je suis à gagner la caillou. La nuit sur la niga. Attends, la nuit sur la bande, attends, la nuit sur la famille. Moi, c'est moi, la nuit, je vais aller ça là-bas. Nous, là, on va écouter le but. Mieux vaut vivre avec un dragon qu'une femme qui relaise. On a Bible, hein? Oui. D'habitude, la femme sage bâtit sa maison. Moi, c'est ma lame. Il faut. Vous allez à Yakopita. Moi, si déjà soit ganga, pomba, alors vraiment dégoûtante. Vous verrez même. Vous verrez. Papa, il m'a fait mais il y a des années. Mon bal a remplacé, mais il va aller sur mon kill. Papa, vous verrez mon bal et à l'oba. Jamais je t'épouserai. Donc, si on va bon, c'est que il en a marre de cette femme. À Balagega, peut-être moi, ça bombe un caractère moins quelconque. L'autant, moi, il y a un ndaku, allez, à Mirisi Manzaka. Mais je suis désolé pour ce genre de femmes. Parce que, ben, ils ont passé. Ils ont dépassé au bassin la question, mon bal, à qui a foutu un mois si mon sous-soutien, tendance c'est l'équipe à l'équipe. C'est tout ça à côté de qui s'engage. Parce que tout est qui s'engage, mais c'était grave. C'est tout ça à côté de moi qui s'engage. Oh, maman, tout est qui s'engage. Ben, pas besoin d'en apprendre à Tchanyama. Les Touma permet que ça se voit. Les Touma. Il y a un les passés. Les passés, mais il y a moyen qui habitent les passés, il y a un mot, tu comprends. Les passés sont les amis militaires. Les passés, les passés, mais pas pour le papa. Il y a absolument tout le monde. Vous imaginez par entourer Bino? Parce que vous avez dit quoi? Nambisi. Donc, au moment c'est lui qui a beaucoup de technologie. Il y a beaucoup de moto. Il y a une édition dans la awa pour ce moment quoi boyer. On a boyer ba localiser ma makala. Non, c'est une technologie qui a beaucoup de moto na bandit. Mais curieusement, ils sont devant de 2000 donc on m'a bien ça na mona raison. Ils ont anticipé. Si il veut à mupanzi qui s'engage. Il y a un na rigwa même moi blog on n'a pas.
Pas Julien. Et ça, ça a mis le bal mingeni. Sauf qu'il y a un mot qui a servi, il y a un nègre qui va dire servir, on va dire Zulia. Et ça, il ne faut pas se montrer. Ceux qui m'ont pas derrière, ont servi et tout le monde. Excusez-moi, tu vas me comprendre. Numéro Nangeza 09 90 81 48 37 09 90 81 48 37. Donc ce que Beninga numéro n'est qu'un marché. Ce monde il est quitté le bas. On a une perturbation, il y a une raison mais en tout cas numéro Nangeza là vraiment. Tout le temps on vit au benga mais au benga on a été temps on vit dans la vie donc il a rappelé mon amour tout n'a pas pas ce numéro de ceux qui va sur te pas bien des chéri te ça ni on y a bon ça va boyer bien que na za sou yo te va bien ngai non on va pas non chéri moi je suis là pas bien moi mini bo bat bayo benga eza makamba olamba yebisanga mutu akobenga po makamba olamba po yebisi yo yebi ata maki to yebi ko kalinga te conseil on a passé ben nous sommes pas besoin conseil te ekoki bongo oh Mega un jour au sangelo comme moi mais nalotaka mona ndoto voilà le monde bomoni to sepeli to li ensemble to lambi ensemble parce que maman Eliane ni to asala pe mikungwa donc on l'a mis ensemble. La PCB nous montre bon en tout cas, fallait nos mabo. Et tinanga, la PCB beauté. Fallait na autre beauté. Ah bon? Un bébé bientôt au ça une année. Fallait mabo. Félicitations. Ah ya na kantia kanga mo mais nzamba le coup félicitations ma petite. Nzamba zo le coup le beauté pesa bébé ba bisous. Na pesi batu nyonso balingaka ngai mbote Fatou na Canada ma copine wangu donc na pesi mbote na otanga bakombo surtout mingi te parce que bozaka ebele na boye zala alors na pesi bino mais papa Nitou toi là tu devrais commencer par papa Nitou papa Nitou non tu devrais commencer par là parce que après tout Oyambi quand même l'une des ministres na Katanda quand même. Première dame surtout. Hein? Quelque part. Tu devrais commencer par lui. Hein? Papa Niken Bote Belé. Merci beaucoup Nandengo Ndima qui quand même maman s'est déplacé. Ayati Awa. Mais na yebi ke biloko na biso ezoya. Chérie, biloko na biso ezoya. Mais non, pour la race nuit dimanche. Ah voilà. Voilà. Donc automatiquement oui, mais quand on est au salaire, au système là kaka. Daza ko sepela déjà donc na sepeli. Na pesi mbote na bana na ngana ndaku. Olga Ewinga, Jonathan Tuta, Gloire Tuta, David Sewa, Deborah Lusanga, na pesi bana ngambote parce que wana ba oyanga. Donc ata muta mokila boyinga bango ba boyanga te. Donc vraiment donc na pesi bango mbote à 30 ans ba bakisela bango pour le belé bazala ba président ya lobby ya mboko yo. Vraiment na pesi bango mbote ya mingi na pesi Joël nani so nazo bima image yo bon mona image na ngela donc nazo za moi c'est bon et ça grâce à Joël Mobalia nani oyo Joël Kachama donc Mobalia alinga bopeto yala ta toujours pembe mona singla pembe a petit na ngai donc vraiment na pesi Joël mbote parce que si ezaki yote na ngala zao na Osani Gilles Mvemba, Fiba Menga, Roger Ala. Jamais la kobosana. Mais na lobana tanga ba kombote parce que ba ya okoma ebele na ya okoma na problème otanga ba liste. Nde problème na nga yango wala. Na pesi formation. Maman Maringi bipeto pesi mbote Nadine. Maman Maringi avant na musika na ngata. Après la maison na Argentine. Voilà maman la biso. Merci. Wana maman na biso. On a kwa kayo mwana. Madame gentil elle même ça na nzela. Yende Deborah Lusanga.
Madame Donc, Jacques. c'est Déborah Lusanga. C'est elle. Maman. Il n'est pas à déjà maîtrise ma recette oignon. Elle est bien rodée alors. Alamba c'est bien. Donc nazala na kimia so na tiki alamba. Même papa ya bolia na bino. Mais papa Julien. Oui. Na boye tata maman ça qui zoua. Mais ngana nazo monta muso Olivier Essele akoba ah maman. Pour les papa Julien absolument mon téléphone. Tous les lookies les présidents chinois. À cause de la maison mon téléphone. Na moni pour la nazo maman. Ah ya kiti, yo ne pas ça zoua. Na sengi hein. Voilà. Olivier Sele. Voilà. Olivier Sele. Numéro na ngai yango. 00243 99 77 677 00. Donc ça 099 77 677 00. Donc WhatsApp est normal numéro na ngai yango wana. En tout cas, naebi ke bolinga mingi. Ngape na lingi bingi. Mais ça fait le lukis loko ya dina na Chine kuna. Eh dina na badozonga. Fule lukis yo yebi les présidents chinois. Fule lukis. Donc nazo zela ba poli. Talaka Julien. Fule lukis. Pardon. Papa. Zano kayo. Banda jwana na loba zano kayo. Oyebi dina na. Elle c'est ma sœur hein. Salaka netika basalaka yaya. Non non lo balangate. Oye moi ebi dia baguna ngato. Ça fait zalaka. Non c'est là. Yo pas là. Dina na Nadine ma fille na la personne mot pour ça la va jeter. Na zela et puis vous umeli hein. Ah ouais lundi. Umeli. Do lundi déjà. Lundi na mona déjà. Na osuki sana hein esika mo babosa na raté Fondation Joël Million. Fondation Joël Million. Bissoir tout petit Excellence Joël Million. Fondation Son excellence. Vraiment. Pour la loquesse, il y a bien un donc c'est là toujours en tout cas, nous avons le baraquet. Bon, mon idée, ma maman, elle est en famille, c'est ça. Tout ça, une femme à la maison, c'est ça. Bon, mon ami, ça peut pas maman, parce que la maison, une femme à la maison. Et monsieur m'a dit non, il y a beaucoup de le baraquet. Dieu vous bénisse. God bless you. Tata ça, ça, le bal comme moi pour la ça. La bénédiction. Tout le monde est secrètement tenu de attends. Le secret. Tenu de ça. Mozaka bonité mais bêta. Bonité mais on bêta maman ouais. Bon moi que tous années dans la famille moi. Tout ça la miss na biso tout ça net moi. Bilongi na biso kokana. Ba miss kokana ba matame kokana donc. Bon mon amote. Ndeko na ngai do bino batu bokomi Julien nzoka zalaka nde mobala Belinda. Boko même mutema duku kwa ni. Boko banga. Banga ni. C'est mon frère. C'est mon frère. Donc, en tout cas, vous avez raté. Non, on a bali pété. Non, on a bali pété. C'est mon frère. Nakanti ba mususu ba bandolo abe. Nengana ndati ba mo carte mo mais ezande boye mais Belinda yo. Mais Chino sali boye. Bomoni neto ba émission na biso une femme. C'est mon frère. Pendant pour le mariage, il y a mon to sali bino boye papa Julien na maman Belinda pour l'exabino kake. Papa Julien za Mukongo, maman Belinda za Mutabandundu, aza Muswahili. Ndingi ni mobile Mukongo ko pe kolia eloko ya batu ya Bandundu. Ya moto sele ko couple mais en réalité baza frère na sœur. Tata Zap stop nganzamba nous pélécher dans la bête boss bye bye. Nous sommes là bimpa. Ngamba kutu apanda.